naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi Bakinosa bazali mama kuuza mukolo bazali manjinga Hélène même mukolo bazinoso ane toza a tsangani yeyo banoko pe bazali noko kiba ye wana bakinosa baza donc on a ba grand frère ba
makasi nyonso mwa biso nyonso awa oya kopartage mawa oyo tozala kati ya famille okolisa kufi akei na ye biso bana na ye bakoko na ye nous continuons toujours à vivre. Alors comme vous êtes à moi vraiment faut du courage, faut se soutenir vraiment tous les matins, j'espérais que vous accueillir dans la bataille nyonso kolanda ye mais esengweza ntango toumela mpe ebele lokola koko tolangi mpe mikolo ezala bien famille eza ebele bana bazali ebele mosusu baza na ndako moyebana awa eza te moko toleka oyo wana ya maikuna ya maikuna yayo grande sœur na biso nyonso motu nde asimi masolo nyonso organisation nyonso adei ti eresi boye organisation nyonso eza resi moto asalaki ezala resi eza ya maikuna kote kese donc ya neli yaya na biso nokebaki mokulu mpe aza oyo asimi te représente makambo nyonso awa nde toza na kine awa soki intervention rapide na tout problème ye moto azalaka wana donc aza noko mpenza balobaka noko ate azangi mbongo mais aza toujours necessaire makambo donc noko makambo mpenza eza ye makambo nyonso eza na motu na ye oyo mama Hélène manjinga nde mama mokolo nyonso nde moto atikali oyo koko atikali mokuma sa famille eza ye donc nde tozali biso tosangana epa ya koko apartir ya lelo tobakosangana kuna epa na ye na mai mpili na ngaba po koko aza sude me ye lokola aza wana toyebi ke on sera toujours ensemble parce que ye aza wana c'est Yvan moi noko Romain Yvan il est là en famille parmi nous il est parmi nous en famille donc c'est notre frère notre jeune frère, notre grand frère, notre oncle. Donc, il n'y a rien à parler. Vous-même, vous le voyez, il est là, il reprend variablement. Son père aussi était là, mais dans les courses, toujours dans les cadres de la Kayamatanga, pour améliorer l'organisation de la bien. Nenoko Romain à se déplacer, mais il va avoir un représentant valable, à le remplacer. Oh, il y a Philo. Il y a Philo, Asana. Yaya baleki nyonso donc yaya bakoko nyonso koko liboso ezane ye aza biso za bakoko toza na nsima na ye tozo représenter ye nde azo représenter biso ye wana mama mpe aza awa mama bandu nouvelle bauti musika bango mibale mbango bauti musika bango mibale awa po baya koparticipe na mawa oyo toza yango donc bato batamboli bauti bandu nouvelle baye Maintenant, depuis environ 4 jours, nous avons des lagas pendant que nous avons libanda. Il y a pas qu'à faire ça. Il y a pas qu'à faire ça. Depuis longtemps, il y a qui n'a pas mboka. Mais on a matanga, il y a zonga, on doit partager ma voix. Il y a un zonga mboka, naïbe ma coco propre dans ma camna mboka kuna. Donc, il y a un konzamboka, un représentant du village à la Kine. Il y a un représentant mboka. Donc d'ici mardi déjà, à Rosala, sauf imprévu. Il faut déjà à Kenemboka, pour la voiture à la Makoko, pour la Kimia, non, est-ce qu'il appelle la Kimia? Non, c'est la Kimia. La bande de Baza est belé, dans ma cocolo, la Mickey, Maïbaya Awa, exact. Batika ni kuna na fini parce qu'on a panda bango be bazole la kuna bazole la makasi ko kuna bango kupi mais nzamela ka azwa le kumu akoloba mingi ntatia tote cameraman ya konde musala kozwa asa musala ninga yo sala mais j'espère que pour vous mon famille nous sommes tous réunis ici en tout cas une fois de plus merci à tout le monde.
Nalobi amen. Alléluia. La leçon, on a yo, mais on a là. Dozoye ba milito dozalia. Mais milito koya na sima, yo nanga to yedi à côté. Makamwe na sima, yo nanga to yedi à côté. Bien que Dieu seul, oya yedi, makamwe na milito soya. Ya monta koza awa. Miso kisa na kati na yo. Kota la kitoko na yo te. Kota la mayele na yo te. Kota la bambongo na yo te. Kota la ndaku na yo te. Mais tala importance ya mungu la pesa yo pema. Petala esika oyo yonanga tokende kosukela. Na pesi nzambe merci. Pour la circonstance oyo tozali. Mungu oyo abengi biso awa. Alekisi âge oyo bite komeli biso. Ye au moins akokisi 95 ans. Mais yo nanga est-ce que tu recommandes un âge na ye? C'est total les yo biso la congolais tozolia to yanga malamu te. Kokoma na 60 ans et comment passe. 70 ans n'en parlons même pas. Bana bazo kufa na 45 ans, 50 ans, 30 ans, ba jeune bazo kende. Mais toza ko sosolate, toza comprendre te. On a nini makambo wana ezokomela biso. Yango na nini na kutwa lelo ko tirer leçon. Yeba ke okozonga esika outaki. Na nini toza nzoto makasi. Mais loko yebite kozala ndenge nini. Na nini toza na mbongo, loko yebite kozala ndenge nini. Mais nazo assurer yo qu'il y a un Dieu qui est à côté de nous. Même si on a malamu te, même si on a la malamu te, même si on a la bambongo te, mais si on a la malamu nzambe, yeba ke nzambe wana akoko biso mubange. Alléluia. Na yebi nanga que peut-être dans le mituna modeste ngaimbe na okoma na 70 ans. Maman oya kufi apesa yo nzambe yo côté. Maman oya kufi azalaki na ye majite. Mais na solo na kina ye na yebi te ayebaki kokamama na nzambe. Yango kutu esalaki force na ye po lelo akokisa bambula oyo akomi na. Mais libota na ye eza kokamama na nzambe wana. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. C'est très rare. Nalala kana ba matanga te. Soki na lali na matanga, naza convaincu eloko na dosala. On a dans la leçon na zo tirer les sida na zoke. On a dans la objectif na zo na atteindre les sida na zoke. Est-ce que ngai tutaka kina matanga moko batu bazalaki kaka le biso kozakoye ezalaki matanga ya jeune musicien moko epomonere bazolela na kati ya sante ye bazalaki wana bandeko na ye bamusicien baye balobi elenge oyo akufi akokaki kokufa te. Il fallait bajeune bakola bampaka nde bakufa me ndenge nini elenge oyo akufi seke soki elenge oyo akufi bami na ye nde modekomiye lokola tomea balingi kobeta bato wana bana mpe ya bato wana batelemi mpo baprotege bato na bango esali ke mama oloba na yo moto azoka pepika loboko na ye oyo azoka pepika loboko na ye bitumete
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe alona